Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua. Maloua Bili totombeli longonia yone tete ya malili ya ba congolais. Bonjour Béa. Ça va bien? Maître Maloua Bili. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale de Kinshasa, mon général, les cadres et éléments des commissariats de Makala est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite dans notre secteur. Devant vous, le commissaire supérieur adjoint Thomas Touma, Lurien, à vos autres. À vos autres. Calme et bien. Pesi na RPC azosala misala ezomonana tosangisa maboko fondation ekende liboso. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Bili. Fondation Maloua Mokubo wa Mugini. Najua kuikala na batu beto sadisandi betu bwelandi maboko beto zitu soki ntwaji na beto wabilaye ukananga makwinjile tate unumanyama ujimayimba kwinjile kwete wabilaye batugenda batubalukila kwamwe wakuliza kamaye. Ndetse bauta ko beta ko mo be kunanze kama babete mashisi te maboko ko mukolo bon babete bayibi ko mo ko na mashisi kaka boyo na bakingo
Maman, numéro 1, il y a la police à ville province de Kinshasa. Avant de bureau na été. Alors que vous mettez na zoya, na kota na population pour trouver solution. Binope population makala beaucoup collaborer avec la police. Tant que tu ressens l'effort, tu tiens la police place wana, bino moko na bana na bino ne boya ko tumba société. Ozo mona que to comme na passe. Alors il y a monde moko la police a yeye moko. Aza vraiment aza très attentif na cri à population parce que mission ba pesi pas tata mokonzi mboka eza pona ko protéger yo na biloko na yo. Alors toko tia ba société so to tia ba société on a beaucoup collaboré avec la police. C'est notre police. Vous comprenez? Il y a monde toyé hein, il y a monde toyé tu vu que bato bazo déranger bino koto yo eza bano yo bazo utana ba zombie na bana mafuba na bana wasi. Vous comprenez? Parce que bana selemba ba kotaka le sous parce que depuis to tia société place wana. Vous comprenez? Problème exact maman, il y a monde toyé, bon la kimia solution est kozwama. Solution c'est zwami. Zwama merci papa. Je connais qu'on a volé la nayo pamba te papa. Yo quel biso mawa. Oyo quel biso mawa. Moni epaka la TV. Ba ya ko bomangai. Baso kata ba machette ko yiba mutsuka kitira libulu ala kona se. Aso ayebite ndeke koto to kita koto te. O kiti ba botoli nyonso sima bakati yo na machette. Ba botoli mbongo mais ba tati yo sudan na machette. OK. Ba maman ba na maman. Ba maman. Toyokana. Bomoni toye na numéro 1 à la police ville province à Kinshasa. Vous voyez oui. Ah bon na na TV. Atiki bureau na ye. Alobi trop c'est trop. Ngai mission tata mokonzi mboka pesinga eza pona ko protéger bato na biloko na bango. Bana makala bakoki kolela te. Ayoki cri. Alobi Bourmes, Nazoya, Ponacha Kimia. Yangon a lobby à Kiti sur terrain à Tiki Bureau Naye. Donc, Azana souci Nabino. Vous comprenez? Le problème de Kosien Gabino est Zaboye. Toyebi que vous avez dérangé Nabana Mafuba, Nabana Wassa, Naba Ekiri Yaba Zombie. Tant que vous Sangana, vous avez dérangé Bino. Oyete. Principalement, Babamba, Naba Jefté. Pour collaborer dans la police. Quand vous avez associé, nous collaborer, c'est notre police. Ceux qui posent à moi dans ma belle place à la quartier, aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Makala après Mongafula. Quelle est la particularité de cette tournée aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la particularité, c'est recoin. Je dis bien recoin. Nous avons quitté les coins, nous sommes maintenant dans les recoins. Il y a peu, on a entendu les cris d'alarme de cette population de Maboulou 1 dans la commune de Makala. Et nous avions annoncé l'itinérance. On avait fait 4 communes. Aujourd'hui, nous venons d'en faire aussi 4. Ça fait 8 sur 24. Et nous sommes derrière ce que nous avons promis, la paix et la tranquillité à la population quinoise. Tous les quartiers chauds et à problème ont été identifiés et c'est là où nous sommes en train de passer pour rassurer. Les gens qui ont abandonné leur maison doivent les retrouver dès maintenant. C'est-à-dire, nous allons implanter une jeep de police qui sera permanente en attendant la réhabilitation des sous-commissariats. Et cette jeep va être permanente ici. Et c'est pour que nous puissions avoir les résultats escomptés à la satisfaction des Quinoises et Quinois. Okoyeba tozali kokota na mozindo na lingala na français na uti kobenga na ba recoin a tokoti na mozindo même na Mongafula quartier
oyo touti kuna ezalaki pe na mozindo mingi zela pona kokoma ezali pasi quartier Ngasele touti kuna awa toye na quartier Mabulu 1 esika bakimaki bandako toye ko rassurer bango ke bazonga na bandako na bango oyo aza locataire ya kofutela oyo aza bayer azwa ba locataire atia parce que police ezali pona kobatela bango na biloko na bango toye koluka baevade nyonso ya prison oyo bautaki kokima tokangaki bango bazongeli mabe wana nde toye koluka bango lisusu na banzi tobanzi awa bamosusu baza na terrain bazali kolokota bango kokanga bango pona bazonga na ba prison esika bautaki nde bisika na bango bazali ba mauvais citoyen ba bon citoyen esengeli to protéger bango au mauvais citoyen esengeli à se retrouver na prison nde mosala to yaki kosala lelo tokosenga na population nyonso ba continuer kopesa confiance na mokonzi ya mboka pe gouverneur bourgmestre ya commune oyo azali représentant ya mokonzi ya mboka kopesa kaye ba information bomoni ndenge apesi ba ekiri wana na ba kombo wana nde tozali koluka kino tokokanga bango pe tokopresenter bino bango toyokani mon sentiment nanga eza sentiment de satisfaction pour na kopesa d'abord bouton départ numéro 1 à la police na biso le général Blaise Kilimbalimba parce que aza moto yo alingi birote ayebi cri ya détresse bana Mabulu 1 précisément ya venu oyo bazo souffrir yango nde alobi ke akita ye moko sur terrain pour na kozwa ba mesure nini tokozwa pour na ko sécuriser bato na biloko na bango ba mama baza na kati ya ko souffrir bazo lala te yango nde général alobi te bato wana lokola babimisaki bango na prison de manière massive bazongeli musala ya kotia insécurité yango biso pe bakokutana na l'état parce que l'état Max Weber a bandu ko définir l'état comme une entreprise à caractère administratif qui dispose le monopole de la violence légitime ceux qui citoyens moko incivique azo quoi ko détenir violence monopole de la violence mais légitimité de la violence c'est revenir à l'état congolais à travers les instruments de la puissance publique voilà pourquoi doye ko rassurer population to tondi botoni mingi pas général à continuer le lengo parce que ceux qui to éradiquer kaka parti oyo makala est commis vraiment na kimia. Vous comprenez? Donc vraiment kimia kokota parce que tu réhabiliter ba société et puis présence ya badji pour na ko traquer ba criminel wana et cause à la permanente. Voilà sentiment de satisfaction et population nangaza peut très satisfaite parce que comme on a mokonzi alunga gombe ayati na ba milliard boye ezaka intérêt à population na mission tata mokonzi mboka pesier. Kombo kona boba ezali. Kombo na ka filo mudi ka bongo pour mettre ça. Badi mama kwa tutilo bochinga le mwene. Wamuna mwokwende majunda maluwa muluma wa mukaba muntu wa mbulana wa kubilenya abantu walwa mobilai wa kufuka menje wakwambulisha bukwa bisamba baitu mutu ayipanda bona soma luwanje sumu chakwendela bwe maluwa kayimwima na wambulisha batoka ni bafika ata moko na mona oyo bakokani na ngai na age oyo nga nazali bango nyonso to bakoko ngai me eloko moko mokonzi ezali yango oyo esengeli vraiment nayebisa bino eza yango oyo eza susu vraiment toza susu na sécurité te na komi na makala et surtout oyo yango ande eza komona na mpenza ete babalabala nyonso oyo nayebi te eloko eza komona na ete babalabala nyonso oyo ondire nyonso kaka oyo nde yango nde nayebi te soki eloko nini eza kaka boulevard wana nakomona soki ngai lokola nasali awa nalalaka lisusu te mokonzi nalala lisusu te moi epage oyo ndako na bandi soki okoti na ndako okomona na batole mais nzokande mokonzi eloko naza kosenga bino eza yango oyo sécurité eza maboko na bino bakonzi surtout yo mokonzi sécurité ezali na maboko ya yo moko eza na moto mosusu te sécurité eza na moto mosusu te eza na maboko na yo mokonzi nde yango wana eza kosenga lokola yo eza kituni nayebisi yo
mulonga na kotia na ibisibino te eloko moko mpona kotia sécurité awa ezaka toujours ezaka mpe kona bino ezaka likambo moko ya moke oyo ezali te bakoko na ngai oyo nyonso bakoko oyo basengeli kosala nini oyo basengeli kosala nini oyo basengeli koloba nini oyo basengeli kosala kosala maboko oyo nyonso oyo nazebisa moto twengi awa ndenge nauti koloba nakotaki awa na zone annexe na 69 kasi nyonso oyo ezalaki awa na verité mokolo bakoko na ngai oyo nyonso bakoko na ngai bakoko na ngai bamoni bapolisier bayoki yo olobi likambo moko ya motoya obike sécurité eza na maboko na bino ke sécurité eza na maboko na biso parce que bano bazosala bokoli baza ba extraterrestre baza bano sokuze baneve esengeli sikoyo biso ntango tokotia na polise awa tokola kokenda na polise kodénonce bato ya mabe ozo comprendre faut dénoncer bato ya mabe lokola oza na veni oyebi ke oyo ayai na mingi na netel na netel oyo ayai na netel donc la police otiaka depuis 69 Kinshasa oyebi monene na yango me tala ndenge tokomi ntina aveni oyo ezali déjà un pas ya mosala parce que baaveni soki otangi ya Kinshasa eke omoni général lokola nga na kiti boye c'est-à-dire information ekomi mpe naye kotala ezali ya solo mpe namoni bandako oyo batiki mpona esécurité nde nayebisi yo ke ozali kolala pongi ya babebe a partir ya maintenant oyoki nga otikala kolala na pongi ya babebe kolala na kimia parce que tozali kotiela yo nyonso esengeli na aveni oyo mpe ekoma exemple na babandi nyonso bakofréquente lisusu oyo akomeka akotika mene mino na ye na base oyo ngai nayoki soki etardi eloko tangilai muntu mutuma kulima weja nzambe bwakutubweshe mubuloba bulaya bene bwangu lwaitukwatanga naye kucanze kwika naye mubwogumwa moize wa mukongo metre malungwa chilobo chakwete Empire Luba Prince Kabayo Bantumba Chomba cha Bululu Wadi Kasai Bakadi Bamba Bakushada Kubundu Nokumva mujimu FM TV